déjà dans la réception parce qu'il y a un commissaire qui non Moutou Azali. Commissaire peut azu a bien déjà par élément naïe que non le lobo ça la opération chez Béa. Les gens ne vont pas témoigner tout ça na image awa tout ça d'ailleurs na audio ceux qui m'ont dit to ça yo pour na ko illustrer pour na ko enregistrer kaka mai tout ça di koloba. Basi pour de fil général John plutôt il y a John Numbi pour dire que non le lobo ça l'opération ya chez Béa. Et ça dit bon mutu nyonso okuboko na ye il faut azala exactement pour kanini koboma pour étouffer vérité ndena ngo bande ko wana tango baye ba kosi na biro ba mona kikaka chebe yana nani papa na biso fidèle basa na zaki chauffeur na ye les noms m'échappent azui asomi ba pilule ba kisi moko ya makasi na ba préservatif azui batina kata mutuka ya ndeko Floribert chebe ya bazui corps na ye bakundaki corps ya chauffeur na ye na mitendi balongo na mitendi à 2 km et si ka bakundaki ye baye ko bwa kaye na nzela kati oui na ba préservatif na ba kisi mususu pour dire quoi asalaki ako sata musu bisexuel na mwana mwasi moko nde ayako kutana na libabe nyonso wana pozo ngapona ko lobema kamande ko Willy Bakonga soki gratuité en moyibi ndeko Willy Bakonga za vrai moyibi na bande ko ba se copé na mboka ya Willy Bakonga. Oui, très chers internautes, bonjour, bonsoir, Mote, Bissikanos Bozali. C'est encore le lot Kutani Lisusu énième fois pour retrouver la Makamouya Moka, surtout Bisso Batutozoa, au calme ya Kolobele Bino Makamouya RDC, émission qui demande le peuple et puis Bino Lisusu, Boye, Bola Monakati Masolo Nabiso, Ngaïnan de Godjefer. Azali Bongo, journaliste, analyste, je vais représenter une émission qui demande le peuple. Azali Abisso, tout ça va point par rapport à l'actualité du jour et les grands quartiers. Ndeko Mbote. Mbote mwana mboka Lewis Kasonga pona mukumba munene mema ya kopanza kasanga temps réel temps actualité koi et comme Rabiso Bongo lokola charge c'est décharger charge il faut décharger encore koyi bisa bango makamnenga zali koleka temps réel parce que bango bazali na diaspora biso tozali awe sikani makamnenga zali ko salima voilà pourquoi on a profité ko pesa Mbote le badio so mesana kolanda biso na mambinyo stu baka pona intérêt pe avancement ya mboka na biso na intérêt avancement mboka na biso na biki bato pe bakomola na ba chaîne YouTube awa na Kinshasa surtout na Goma ba côté ba ese kuna bato ba obenga po bango basala wifi ya mboka na ona hôtel ka mboka na biso Joseph asala 18 ans tikela biso ta wifi te mais bango quand même na ba Butembo Bunya Ituri ba Goma basala quand même ba wifi ya bango mokuna tu trouves qu'il balanda ka biso mingi bato ese balanda ka biso mingi lorsque tu sais là ta moi analyse quelqu'un moi appelle les côtés mutumo avec machine la bengo place boy donc ana Congo ba komi pe ko consommer l'élément YouTube donc tozo pesa ka message communiqué non sans en poster pour passer communiquer na YouTube ça et comme moyen très fort donc ça la YouTube kuta za ko ça large diffusion contrairement à la chaîne na biso mususu na ngwa ko diffusion les lots mususu 1 minute mais na YouTube ko pesa message na mo mbana yango nyonso et puis etikali mutu ko rater le loko mona o lobby ko mona etikali seko na seko mona yo seko na seko. Oui, très chers internautes, na Pessimbote na baïnion sur bazala ko soutenir l'émission qui demande le peuple na Pessimbote na maman JNK Lincoln depuis Washington. Depuis Dallas, si je ne me trompe pas, après ce sont votés dans la télé internaute, si on se soutient dans la émission qui demande le peuple, dès qu'on a dit que l'actualité, les amis qui sont sur la point émilé, mais pas de problème de comprendre quand les gens qui titre comme un souka. Rendez tout ça là. Rendez tout ça. Tout ça, le premier point d'ambition, il y a l'autre, il y a les camps où il y a
basoda mibale bapolicier mibale baza batémoin oculaire ya liwa ya ndeko Chibea marqué bapoliticien mosusu bazosomba bango ekoma ya bango tout ça mais c'est quand même la mort d'une personne qui avait équité pour le droit de l'homme. Comment on analyse et que la police n'a pas bimi, la peste témoignage, bah même prêt à que les lois de dossier les font moi les sous. Et bah koya pour témoigner comment l'IOMD Koana au azala qui cible na régime passé au régime passé Bomaye et Bomana chauffeur naé mais bah ne voilà pas citer mingi kaka ancien commissaire général à ville province de Kinshasa au azali comme on a ni John Numbi bah citer sous son ancien chef de l'état qui est mon président qui Joseph Kabila Kanambe. Mais d'après Ngapé je suis en train aussi d'impliquer mes anciens ministres dans un appelle ancien ministre intérieur oui général Kalou mais il est maintenant actuel ambassadeur en Russie. Yépe on n'a dit pas que c'est lui qui était aussi ministre. Oui. Comment tu oses analyser d'ailleurs, on a profité de présenter encore une fois de plus ma sincère condoléance dans la famille à papa Floribert Chebea, des connexions fidèles, Bazana, chauffeur papa Floribert. En tout cas, ils passent bien au bout ça bail parce que nous avons des connexions à Koufi, Bazaki na charge na simana bango. Vous savez comment on a chauffeur, on a Zaki na moi si, Zaki na bana, Zaki na neva, Zaki na nièce, oyo, abandonné qu'on en charge. Quand on a conseillé papa na Floribert. Baté bazali ko baté, baté mususu ba mituni ba lui pour la nini kaka ba policier wana bandimi ko témoigner lelo tangu kaka coalition FCC cash et Kofi. Donc tu peux pas savoir comment pourquoi ba nga sala kaka nango parce que ils ont compris que le loco état de droit et comme siko effectif. Tant vous allez comment la débrouiller vous allez comment pas non mabunda koi Alexis Momba koi ba tout puissant oh vous allez puissant tambo abamani na c'est le rôle ça ka manyoko tout. Ils ont compris que oui, effectivement, tu continues à un état de droit. Alors, ils quitter que vous avez un fardeau, on a un maquillage, un moto, on a un moto, dès lors que Azala qui c'est les bonnes voies. Et là, vous m'avez papa, il souffle un peu chez Bezaki Nini. Bah, massacre, oh, ça les magasins de Konami sur Boudou Diamaya, la Ouana, na Congo central. Oui, c'est ça. C'était ça. Avant de ça, 50 ans d'indépendance, Nabiso, à l'Obiboyi. Alors, tous en a posé la justice et salement. Ce qui était avant le 30 juin, on a balancé ndambo. Il y a une image au Nazali Nambo concernant le meurtre au Salima qui pour le découvrir de Mayala. Il y a audio, il y a Bazala qui n'a kasi, il y a complot, il y a assassiné, il y a Kobomo Bandekouana, il y a bout de Mayala. Alors, il y a un point de presse. Ceux qui n'ont pas au niveau national, ils ont au niveau international pour saisir la justice, il y a les bandes. Bandeko auto qui non message wana elendisaki pouvoir en place l'ancien régime au Bazaki ko dirige le régime ya Kabila tamba yo ki maka mutu o ce que va balancer dossier et comme na biso mulai ba ko tanga ba kombo ya ba tanga so so atanda ki non comment les problèmes. Alors je vais balancer certaines images na on nazali nango et puis na ndambo ya ba audio par rapport à makambo leka ki wana et donc comment est-ce qu'on inquiéter régime en place yango wana nde yango monaki assassiné ndeko Floribert Chebea et au Salema ndenge nini témoignage ya mwasi na ye nanu avant tous akutu témoignage ya ndeko wana mibale ozali ko témoigner libanda mwasi na lobi boy mwasi na comme si azala société Azara société mais elle est vivante maman Marie elle est vivante maman la veuve maman Marie Chebea elle est vivante alors boy mouvement yo se mobile nanga salaka to se communiquer kaka avant manana ko singate ndako kende na okutana ancien commissaire général à l'époque on a commissaire général donc inspecteur général à la police inspecteur général abi na okutana ye boy pour ba makamka ya musala mais ce qui na sisi wana na kosala yo sin abini étape nyonso sur place nyonso ndako kende a sona madame nae na comme na niveau tel bu ayo ko komagino na komisi koyo na salle de réception na avant d'aller poser là na kutana commissaire général avant d'y si jusque là article copé c'est sous signe attends donc la partie à Kanding avant d'aller la réception oui alors c'est la commissaire générale Tilelo tous n'a pas comme place wana a communiquer na moi c'est que on a commis déjà nazali poser là ba yambangai ouais déjà dans la réception parce que là il commissaire qui non mutu azali commissaire pe azu a bien déjà ba élément naé que non le lobo ça la opération Chebea le boss a déjà aux aguets na osala bino sin pour bokota
en exercice. Ok, c'est bon, bateau. Et les parmi les éléments, on a témoigné, tout ça, on a image, tout ça, d'ailleurs, on a audio, ceux qui m'ont dit, ça y est, pour illustrer, pour enregistrer, tout ça, koloba. Parce que de fil, il y a général John, plutôt il y a John Numbi. Pour dire que non, le au sein de l'opération, il y a Chébé. Et ça dit que il faut exactement pour pour étouffer vérité. Ndé nango bande ko wana tango baye ba kosi na biro ba mona kikaka Chébé yana nani papa na biso fidèle baza na zaki chauffeur na ye. Ba JP ba kei ba meme na mutu ka mususu. Baki ba exécuter bazi ba kangi sachet chowana ndenge témoignage de ndenge ba politicien ba zoloba oui selon interview et les kaki na RFI oui la notre penseur il y a RFI oui basali bongo il y a aussi parmi les général wana qui complot wana les noms m'échappent azui asomi ba pilule bakisi moko ya makasi na ba préservatif azui batina kata mutuka ya ndeko Floribert Chébé ya bazui corps na ye bakundaki corps ya chauffeur na ye na mitendi balongo na mitendi à 2 km esika bakundaki ye baye ko bwaka ye na nzela kata mutuka oui na ba préservatif na bakisi mususu pour dire quoi asalaki ako sata musu bisexuel na mwana mwasi moko nde ayokutana na libabe nyonso wana. Pourquoi biloko ya boye ndeko nanga Lewis Kasonga? Est-ce que biloko ya boye parce que mutazalaki ko lutter contre ba impunité, ko lutter contre ba injustice, azaki pona mutazalaki ko lobela ba sans voix. On se souvient tous na régime ya Kabila de Lewis. Yona ni okende ko samba na député. Yona ni okende ko samba na agent moko ko asala ka l'État. Yona na colonel na général ba colonel ba tout puissant. Nani yona ni de Lewis. Mais tala le oyo. Tango de wa ko comprendre non, tout comme na état moko oyo, tango tu se sentir lésé. Na likamabo, il peut automatiquement aller saisir la justice et puis la justice sera faite ce qui est réellement hasard juste. À quitter ce qui peut hasard inculpé la carte il sera condamné par rapport au jugement. Maintenant la policier a des révélations. Nous parlons ici de la révélation. La policier a est-ce que justice congolaise, est-ce que la justice congolaise peut causer le dossier? Mais pourquoi pas? Jusqu'à là, la policier a lobby. On sentir mon côté comme si rien n'était. Non. J'ai entendu juste le ministre de la justice dans les médias moi qui comme lobby dès qu'il est de retour après ce dossier est-ce que vous sentez que dossier oyo ils ont vraiment apporté donc ils ont apporté de non comme on a général John Numbi azo viva kaka allo azo liamel entre temps ça qui impliqué na liwa il y a un grand homme qui parlait plus beaucoup pour la droit il y a ba peuple congolais John Numbi a tikali kaka bon na fa la police va citer comment jusqu'à justice et ya malembe obi la justice a justice ezali collecte ya ba éléments il y a défense et mais pas éléments moi na déjà il y a autre lobby de ko Lewis basili sila noté et senga na bango ko sangisa ba éléments nyonso une fois que ba ko sisa ko sangisa nyonso ba ko songisa procès wana pour ce que justice na biso et c'est imprégné le dossier au hôtel de Lewis et ko za la personne pour la justice na biso dès lors que message autour de la révélation déjà tout le monde a compris comment est-ce que un grand activiste des droits de l'homme a été exécuté et puis justice est gardée bouche bée. Je ne pense pas. Donc tu appelles ça le général John Numbi. Papa balobi yango su balobi yango bien. Ce que la justice est inquiété John Numbi. Ce que la justice est gagné John Numbi. John Numbi a kotanga sikoyo parce que si azalaki nommé bongo papa ezalaki po ayebaki Joseph Kabila atiaki John Numbi na tête ya la police na biso po azalaki na confiance ya batu na ye Kabila abandaki ko nommer batu pamba te le temps a nommaki John Numbi ayebaki no oyo azali élément nanga ya motema c'est ça donc il faut to lobela ka makambo be poso to lobeli yango te muta ko lobela biso mboka na biso azali te tango John Numbi ko za interpeller na justice nde akolobaka te ngana exécuter kaka mot d'ordre mais muta pesa ki ordre wana ezalaki mutu tel so que pesa ki utake pa ministre ya justice ba ko lobaka no te ngana zwa ki ordre pa bokonzi na ngai mokonzi abotanga mokonzi na po est-ce que ye ministre ngokufa ye moko dès lors que ye pas zwa ki mot d'ordre
et ça les cambios pour exécuter mutu oyo asali musala ya munene na mboka. Est-ce que réellement Joseph Kabila ndenge ba cité ba position na bazo cité les abisoté pour téléspectateurs toujours ça la émission sur le fait oui analyse vraiment basé na ba fait wana ba position na bazo ba réellement na qualité on sait chef d'état za nango qui réellement Isaïe est-ce que au moins ba juge na biso justice na biso et gouvernement pouvoir on est au bengi c'est quoi attendre et go va pouvoir te poigner ma justice ndeko na ngal Lewis balobi ni ne décider la loi ce que le sénateur a fait que baloba que non l'île te décide la loi à part les anciens chefs de l'état faki baloba bon monde ndeko na ngal Lewis mais le quoi balobi que nul il y a pas eu exception babi te l'île te décide la loi à excepter les anciens présidents les anciens députés non babi nul. Oh moi c'est ancien chef de l'État moi c'est autour le dernièrement azotika la militaire bazaza avant militaire vraiment Joseph Kabila militaire va déboulonner on dirait les corbeaux les renards bah c'est un fromage va yembele bebu asika télé mais bonga mutu musa vendre un militaire Joseph Kabila ça le discours pour dire que non accéder à la magistrature suprême étant un militaire à le militaire et c'est le militaire et c'est ça c'est bêta papa esprit militaire au livre les bazolo bazaki po Kabila banda ko beta et tongo midi po ko nanda kuna ye ozali komona tongo midi po ko Kabila zali ko beta et tongo midi po ko Kabila ko sala ba mais voilà esprit militaire nanda kuna bango papa hein de ko Lewis très chers internautes tokena na matériel muke on se trouve tout juste dans quelques secondes. OK. Oui, merci. Binoyon Sobozali wana bo comprendre une place ni trop loba, to lobby dossier HBA. Pour mon tomoso soit refanda boé à cliquer à côté la carte émission qui demande le peuple et depuis chaîne ma référence TV à lobby mais makambo ils makambo kalati. Tozo le belayango parce que eza la vie abat o la vie il m'avait sacré. La vie sacrée ils appellent ouais abat mo boye batwana le gola ba chibe ba otira la ozala tela kaka Kabila zaka ba arme le gola ba rosi mukendi ba Thérèse Kapangala ce sont les gens bayaka rare témoins bana tozo le monde na mboka na biso très aux jeunes aussi sont tozo ba ventrier mutoya ko suki baye ba PC poster asomi mutuka comme bien de ba tozo ba jeune lokola ba lumumba parce que ba lumumba tango ba sala makambo na et ba ça juste moins de 35 ans na moto chaque fois tant tozo le dossier HBA ça fait mal au cœur voir comment ba tout monde ba ndako lité pour moi na biso et soit sens il y a humanisme et comment nous pouvons vivre en tant que des personnes. Oui, bien de que Lewis na ele ko yandeko na bien de ko entre guillemets pour nationalité vous avez douté na ele ko ya Kabila exactement même stone ko tout tata tolo que non nazali congolais papa na Angola y a pas le pays africain et Joseph Kabila il est congolais non ça n'engage que moi très bien hein toyoka papa tient sika le banga bisika nyos na zole kana yoka babika azala ka Rwandais papa tient sika le banga bisika nyos na zole ka bazo bakazala ka Rwandais pour yo Lewis bon tout exact boy parmi biso ba ngambo ba tribal to ndeni ngana yibe osali congolais osali ndeko na biso ya ba côté ba Muluba na ko douter na nationalité na yo ndeko Lewis bon ce n'est pas ça émission de biso lelo okomona donc pona zonga na motuna ya question na yo olobaki soki justice na biso e ko s'imprégner la dossier na vie que non Joseph Kabila azana statut moko ya ancien chef de l'état sénateur à vie ndeko Lewis tout ça c'est qu'on attend le chef de l'état c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton bato o ba militaire babundi pendant plus de 37 ans babundi ba sur ba gaz pour la instaurer un vrai état de droit. Je me rappelle ça dans l'image policier mon commandant pour menacer Félix à l'époque quand on a nous militaires non carbo IDPS Félix est allé à Zosé ba image dans les réseaux sociaux c'est aujourd'hui nous menacer biso ce que nous faisons aujourd'hui tout ça la mo pour na bino
Aïbissan de quoi policier moi quoi. Zelana se rappelait au dit retour moi de Félix attends Zalaka Félix. Oui. Chef de l'État. L'actuel chef il y a commissaire général et commissaire provincial de la police Kasonga. Abenga Félix c'est ça mutu makasi. La vidéo est allée mais les autres ont mis été. Félix a bisa na mission parce que surtout ça va témoin oculaire a bien jour aux anciens motalanga. Mais bon, la RDC c'est pour nous tous. Il y a Félix, le loi d'abord chef de l'État, il y a Ndeko, il y a Bisso. Pour la essayé que c'est Ndeko. Pour la essayé que quand tu diriges, tu es un chef quelque part, il faut faire le bien pour le peuple congolais. Je ne sais pas si c'est Lewis. Vous allez moi aider moi. On le dit que la RDC c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour les frères qui nous jouent, la sœur qui nous suit. Mais les pour le bâtir que le cas RDC est biso nyonso. Au salama benangunga oyo pour le bilobi, ngana ko reconnaître bon toutefois tu es mon frère. Non. C'est pas dit que tu as besoin de la gestion en boka, de on négliger, de minimiser mon limu, de devoir, droit de parce que y a des ça aux affaires. Non. La route tourne. Mobutu a dirigé pendant 32 ans ce pays. Qui aujourd'hui parle de Mobutu? Sans histoire. Sans histoire. Papa, excusez-moi, la famille Mobutu va excuser Bissot. Bozo sala soni. Sans histoire. Sans Mobutu aya awa abundi baka. Wana ko matama minene. Sans abundi undi asibiloka papa na bango pou. Tout la puissance naza. Ba politicien ba occasion. Outi ko bango awa. Eza passe tout ça ba politicien neti ba parti se mérite donc pas. Eza passe tout ba activiste de droit de l'homme neti ba Floribert Chevier. Pourquoi pas te défendre biloko ya boye? Pourquoi pas te télémer na ba atrocité ba assassiner ba to bongo o bazonga bazonga penza passe na bamboka. Tout défendre en monter pourquoi on changer chapitre na autour ah pe jelem awa fungoli yango. Jelem il faut le kana jelem wana jelem awa ko. Te zelem na biso to bana oza côté ya CCIZ. Ba ko boye ezongi. Les gars cassite. Tous on ça 3 ans passé que les candidat oza mufunga na pas. Ezongi. Ya na bite tous on ça 4 ans passé awa. Quand on sont tous on ça 4 ans passé. Tous on a régime na ya Kabila. Ya Kabila papa. Les candidat na kasinzia na fachi ezongi. Ah boza unaoza ana mufunga na mukamate mais lelo oyo Jelem ekomi na mo ezongi nzela twande koleka nzela jelem na babomisa bato mutu mususu aiba na teke no nzela wana baleka lisusu te ko ekoma domaine privé ya Kabila oleka bazio o oza suspect o na mubarika na munini o na muo mudoka o rais o mukota kuna o mubu mwingi ungia kule régime ya Kabila ekomisa ki vie oyo eloko te Kobuma mutu koma ki nango normal. Ba Major Karim oyo, ba Major Karim. Et lui Major Karim lui il sera. Moi moi si mobimba koma na gâchette, ta koma na gâchette facile. Moi si mobimba ko boma ba te pa na koma nango facile. Major Karim elle papa kobuma mutu, ezala mo ko moko fa mutu mibeko. Azali ko lokola mutu bo mo ina facilité boye. Papa tozali na mboka nini? Question pour aussi ce dossier là. Est-ce que aux comparer Nini n'a arrivé à Ndeko Félix dans 30 minutes pour tout ça blessé dans ma gambo tout mon arrivé à Félix, il y a président Nabiso Félix. Moi personnellement, nazala qui pour mon ango moi boye. Parce que et c'est là qui n'a nous a cité parce que azaki na mon belinga pour mutu azaki partenaire naie azaki mutu mo ba jemo ko ba double tranchant komona mais depuis que kana ko comprendre que non de la ko déboulonner mutu neti Kabila eza facile Kabila ayaki na bokonzi mo ko ba kiango na ko longwa ndenge sola longwa na bokonzi mais tande Kabila tala mutu ba benga ki marionnette mutu ba benga ki elilingi ya pamba papa elilingi ya pamba azobeta bino ba jemo tala ya solo pela facha zaki na elilingi ya pamba je confirme fachi penza elilingi mona na kate tala facha zaki boma elilingi na yango na meto ndima ole wese babeti bango dada elilingi yango boma ona lingi olisko facha zaki elilingi nani papa echa na telemi boy elilingi wana de Félix ya mwana ba compléter pourquoi on benga elilingi ya pamba mabunda kimi akim abone elilingi yango teboye tout la mwisi naza tout la nganza mais yo somo na est-ce que Dubaï depuis quand Dubaï comme une hôpital a bien soigné mat pouvoir ici là tambo mwamba orgueil ici li mandat ya l'état ici là ka ndena lobi vient tambo mwamba orgueil ici li abamani lokola saka made obi saka makala de utaka zela bandu ndwana excusez-moi avec les termes de vient tambo mwamba bambanaki orgueil ici li vient tambo mwamba abimina parler du peuple ba ololi mabesi ko saka ngope ekweli kola mutuka ole ko atana na makadame ko na terrasse jusqu'au sac ya fufumba de fufu ko na terrasse ya mai e ko misu kilo bimisango ole donc Félix ndenge lobaka na Washington quand on va pouvoir ce cas avec que nous allons déboulonner les systèmes
Elilingi papa, elilingi ya papa. Elilingi ya papa, mettez ma maman ça là-bas. Bon, ce temps qu'on a est-ce qu'il y a moto siko. Papa, t'as la troyo kasamo. On dit que au lobby est vraiment très important. Très chers internautes, il y a mon ami de faire lorsque nous faisons des analyses, tous en l'est, au Lobapo, Congo, ils ont Congo, ou l'équipe congolais, monsieur Azate. Lewis Oza supérieur que les Kanate, Oza congolais, ngana congolais. Donc Oza bon. Tout court. Donc, Ndeko Félix a déboulonné par Batmagaspo, na moni Ndeko IGF, voilà tout le chapitre. Tout ce qu'il y a Ndeko IGF, na depuis na déjà. Le tout bête le gars tout zongi le gars la ombre du passé. Et puis c'est moi la migolo la noverlas. Émission la image wana. Ombre du passé. Le tout bête na makambo les gars kala. Pour Nicolo actualité zaté. Makambo Ndeko Fayo le bagolo bizana motina, c'est ça mon importance. Tozolo ba ki Ndeko Félix président de la République Fachi, et anomaki mutumoko inspecteur général na domaine inspecteur général na domaine de finance. Découvrir qu'on peut se biso de temps en temps par rapport, mais on a été convaincu que par rapport na azope ça. Mais azana ba tout nyonso bati kaye asala musala na la biso ba dossier où il y a détournement et salement où il savait que Congo est avancé tout la pauvreté impunité wana neti ya auto tikoloba ndenge babomaki chebe ezaki impunité on comprendre impunité wana ezaki pe na domaine ya économie na domaine financier on comprendre ya moto lobi ndeko IGF asala musala pour jusque là tout le monde lokola yepe lokola zobanga lokola zo tchabatu moi mais bon courage wana zanango comment tu trouves ça pour tout ça ba dossier belé mais tout que dans le premier chapitre wana est-ce que Nakala, même dans les que IGF est là? Je ne savais même pas. 5 ans passés, je ne savais même pas. Ils ont une instance où il a la rappel, ça va contrôler les dépenses, les finances. Je ne savais même pas. IGF est là, étouffé, pour des bien. IGF est là, enterré dans le Kabila. Non, IGF est là, dans le Kabila. Balinga qui vont soutenir l'existence de l'IGF. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui est budgétivore. C'est un régime qui est j'ai l'intérêt d'intérêt. Le régime à Moyibi. Le régime à Moyibi. Tant que vous avez un peu de souka na ngwapi. Ah, les gros matata. Le vous avez souka na ngwapi. Bambongo o ifake za pesa na kona baba. Ya ba aeroga kuna souka na ngwapi. C'est là non. Togo makamba ba aeroga ba au soulever un mot très important. De côté faire comment na makamba ya bukangalozo. Pourquoi de matata za ajouter boy. Mais il y a le bayi mutu makamba na ebiante. Pourquoi ça ajouter? Pour que la émission qui demande le peuple tout le monde comme moi tu finis mon tout pourquoi ça va premier ministre on va comme moi tout ça a acharnement mais pourquoi s'ajouter dans le dossier Bukangalozo c'est lui qui s'excuse s'accuse c'est lui qui s'excuse s'accuse c'est lui qui s'excuse s'accuse papa ah Gilles Lengete bazatala matata pour la zaka yé mon côté t'es plus dans le dossier Bukangalozo il y a la carte dossier Bukangalozo bazali mon côté bazali mon côté bazali 6 personnes non bon on peut mettre en carte tu vois on peut mettre na bandela na mususu on peut mettre en carte na kuto akima mona na kana tala omoni gestion ya mboka basala ka ona kimita mambete papa tango yebi non eloko oyo bati au place wana na bonga moko il faut oza la redevable na mboka Lewis Kasonga il faut la redevable na lieutenant mutu oyo apesi yo mandat ya ko diriger institution ya mboka papa tango zawana oui to boto ozali muta mosala il faut pe se retrouver mais ko lukate que no ba intérêt na yo ezala makasi ko leka ya mboka eloko to mona kine leko ya matata na pona ngwana na kambo de ko Lewis Poloni masangu eboti université na mona ngana na régime Kabila mais université na to ko récupérer ya le bide oloni masangu oloni masangu awala nzela biso abandu mais eboti université na Kindu imaginez mboka ya ndeko matata tala bato ba promettre biso ba kotonga projet à 1000 écoles donc azia sangisi 1000 écoles wana nyonso c'est dans l'établissement qui aussi université qu'est-ce que nous gagnons à l'université Mapona biso to gagner nini mais quand même ils ont des jeunes frères ba revenu na wekenda wa comment ils na bo rwandais ya on a vite OK ils ont aidé Afrique tu n'as que toutes ces personnes qui revenu na mo ils ont contribué na trésor de mboka na miso papa moi ça va bien privé à matata pour nous ah bon ça va bien pour ce qu'on t'a na blog ya nani registre ya université Mapona au monde Congo ya bana besoin kati tala
le on a fumoli kaka parenthèse mais l'état reçoit yango ce qui est perçu na fumoli parenthèse moka na kati ya même esprit de wana ta le oyo Paul Ramazani Paul Chad ce qui Ramazani mwana ya ndeko Chadar candidat malheureux ndeko candidat malheureux wana ye moko azali ko occuper 9 postes na mboka oyo azali ko sala 9 fonctions na mboka oyo Paul nani mwana Paul Chadar ye moko papa. Est-ce que mon Chadari atangi koleka bande ko nyoso ana kati Kinshasa ça atangi koleka yo muto fandi ngana za licence en 2014 ngana za licence nga depuis 2014 c'est sa licence na bato ko vérifier bato bala biso beta ko na ngati ferme côté lukata na ba université za Kinshasa bino za makasi na koluka hormone yango ngana sisi awa na sini pétrole et gaz awa na limité awa na bandaki na campus na kena campus kuna beti 2 ans ba grave na olonga nga kuna na yo kota nga awa na biloko ya privé. Donc moi Emmanuel Paul Ramazani Yemoko azali conseiller chargé de mission ya présidente honoraire Janine Mabunda. Très bien. Azali sous-directeur na CNSS. Azali conseiller chargé en matière de mines chez Mouyej. Cadre à la Cour des comptes. Sous-directeur à la CSC. ATB1 le ministère du plan. ATB1 le ministère des finances. ATBN le ministère ITPR. Papa. Donc au Congo, c'est comme il investit ça sali congolais. Sali congolais, azo mandaku na ba saki ya ba mbongo ba dollar. Donc l'histoire congolais. Na tout le monde a mususu na biso ba congolais biso na biso sinate. Bon, na ba jeune PPR de bazaki pena ya Ramazani. Mutu tanga sana compétence tata ko lega ta mwana zalité. To mutu wa zalité na compétence net mwana zalité. Niveau mboka ezaki ko kamba mana bato oyo omoni atelo cravate aya lo belo français benzo ka criminel ko lekata na bakulu mazaka na baselemba na bakinga sane na banini na bakanuka. Très chers internautes, je sais que nous attendons vers la fin à Masolo Nabiso, émission qui demande le peuple Ndeko Dieu faire à expliquer toujours pour analyser ba bêtises et les cas na mandat ya na régime ya Ndeko Kabila na ndenge moyibi salema. Émission d'Abino vraiment moi technique moi c'est maki et botika nekoji la lingete wazali bongo inspecteur général de la finance asala musala na ndenge azala ki nommé par le chef de l'état to yebi ke boyi bambo na FPI bakoko nyang bazwa ba crédit il ancien président de la chambre basse ya l'Assemblée nationale ne comment nene obeme na kunzala mbongo 900 $, nzala mbongo na kunzala mbongo batinda mutu moko boye mama moko boye ndakenda ko zombo na baki sala pont na côté la bakona bana njoke FPI ezalaki pona ba fond pona soutenir ba toza domaine industriel de communes kwa zombongo na baza ebele surtout que ina ba onatra o ancien ministre o ya ministre Abidjan Ndeko j'oublie son nom a hypothéqué immeuble Daniel Koko Samba azaka pe accusé o non a hypothéqué immeuble ya l'état donc batunyo sona tolingi base la JTT justice ezo sala musala nango to sengi ndeko Gilles azali bongo inspecteur général de finance alingete papa sala musala na ko banga mutu te mbongo ebungi na ba secteur ya portefeuille makasi na régime Kabila surtout que na ba FPI na ba INSS kuna omoni entreprise d'extrêmement fusion et longo INSS et commis CNSS moyi de salema d'argent bongo sona hydro ta le commis sona hydro na bisa moyi salema donc disons de soi qui sait mututé tolobi comment mututé dans le domaine établi détournement à fonds publics gouverneur à banque centrale il doit être audité comment il a travaillé pendant plusieurs années pour quand il y a moko actuel, ok. Il y a un autre sengi na ba journaliste oyo bazo sala soni ya métier
bokepa mutu moko ya pesi bino mbongo boye ono to salaki enquête o IGF a cité moi ba journaliste non c'est de conseil aujourd'hui une opportunité dans cité ba combat ba journaliste na basali sur na métier Eric Tikuma soki Eric Tikuma o ya Zumeko nazwaka ye moi jeune mo boye hein j'ai moi intègre intellectuel na mona ba ba écrire mais enquête on a basiti et puis basali ngeta na salle azo sana média na isoni asana bomutu na isoni Eric Tikuma soki aza vraiment impliqué na makambo wana a se retirer toyebi mutu aza derrière le concert musuku na de Rachel Kisita basali enquête mo ya soni et ça niveau ya média non avant mutu c'est bon mais avenir ya bano yo ozobota wana avenir ya bana robota bakozala ndenge ni ya botolo bibo ibotika IGF hein comment te batika ça musala tu trouves ça comment batika ça la musala a nommé par l'ordonnance de signature du chef de l'État donc ce qui veut dire que Aza sous protection il y a chef de l'État non seulement chef de l'État Aza sous protection il y a République Mobimba. Et là, comme il a été, Asala Moussa avec quiétude, Asala Moussa avant et loko moko te. Asala avec inquiétude te. Asala pena qui n'a pas savoir que non, n'a servi ndemboka na ngai. N'a servi Félix te, n'a servi ce qui ministre mon n'a servi ndemboka na ngai parce que batu balekaka. Muto peut se signature de l'homme mutana koleka. Mais mboka ekotikala. Donc il est là au service de la nation et non na service et signature ya muto. Asala Moussa asala impartial là-bas. Enquête n'est plus par résultat, ça dit qu'on met la biso. Ah ça fait abang de l'autre côté. Et puis, na aussi m'appelle à cause la plus mutumakamute. Mais et l'autre monsieur Ezali, il y a aussi la msala na justice peut aider. C'est ça. Pour il y a pas kanga mutute. Il y a aussi avec la enquête na ça ba constat na yé na ba preuve na so à saisir ba autorité compétente. Tala yango par rapport à dossier par rapport à faire bobo yango. Maintenant justice to conseil. Papa des boulons j'ai salema oh je suis à paix oh dossier wana comme ka kona na mote ezande Lewis Kasonga ezande konanga oh bodini ok tant aussi s'appelle wana benga mbala moko commission ya lutte contre la corruption ce qui obengité et que koyeba na sima au père de Moussala na. C'est vrai, chers internautes, Togomi Nasuka, Penepene Nasuka, moi quelques minutes pour tout ce qui est dans mon sujet, mon connaît les habitants et belleté, des coups de fer, pour tout ce qui est émission d'habitude les lots, na maïnios Tolobio, des Félix a commis président, il y a Union africaine. Entre temps, d'autres moments va se mener au Tikolekoyo, des Wantambo Mwamba, a démissionné na Ekiri nae, Mamdeko, Azali Bongo, Mboso, Kodia, a commis président, il y a parlement, tiki malobananga mona opé sabiso ba état délié il y a fonctionnement il y a bâtiment sur ba côté na ba fonction sika Félix a commis à Union africaine les lots africains na ba les problèmes belés sur le plan économique surtout l'Afrique noire commerce frontières ça les ma bien té biso za na difficulté il y a ba échange économique na ba pays mosusu RDC ils ont ba difficulté belé surtout en matière état ba loi ils ont ça les à niveau il y a parlement mais ils ont vraiment que ça les mise en vigueur tu sais de contambo mamba to moni pe a tiki biro à qui tu tout ça comment oui non il y a papa na biso démission ya ndeko ekita mwamba ko seka to na mando badika na vie ntambo mwamba pour ba kanisa ki baza ba intouchable papa na biso yo mutu aza intouchable na mboka oyo ezali un bon citoyen qui se respecte très bien c'est ça. Quand tu te respectes en tant que citoyen, où il va devoir na yo, où il va droit na yo, papa, aux intouchables. Au but que non, dans mes devoirs, na royi ba kesi à l'état té. Dans mes devoirs, na roki ko sa destruction méchanceté na loko ya l'état té to mona kinde ko shadara ya salaki. Dans mes devoirs, na roki te ko kende likolo, ya mibeko li kunzo na li constitution mboka na ngai. Papa, tu seras le citoyen le plus respecté, le plus intouchable na mboka on a eu ça yo. Respecte les lois de la République. Tout ça, Beko Yamboka, Salam Moussala et l'État de l'Imam, tu seras intouchable. Ça m'a rappelé l'impression de il y a des constitutions, il y a des tribunaux, il y a des nani, il y a des nani. Le quoi la Kouisaka avion na RCD pour nous lancer ta moula que non gaïde la Kouisaka avion gagner la salle à boy. Non. Viens un criminel. Papa. Un vrai criminel, un sanguinaire, buveur de sang.
ozomona mutabon bandi sonde ni ko ping pong wana ozomona non on les jeunesse par contre ça que non la jeunesse est l'avenir de demain, l'espoir de demain tous na 0 mois to ti to comme le to comme obota demain moi zo ko karaté pour nini parce que bango bazali na gestion mboka oyo batamo ba mériter respect de ko lewes bakusa biso non la jeunesse est l'avenir de demain, l'espoir de demain to comme le 0 mois une année to tangi ba classe to ici mais demain moi zo ko karaté to bonga mko nini de Lewis. Mbosso ko ya comme président chambre ya parlement. Ne ko Mbosso ko da comme président ensemble il y a assemblée nationale. Aza na service ya l'état. A comme ça pendant temple temple de démocratie. Va légiférer, musa da bango ngwana. Légiférer des lois oyo et ko cadre na internet développement ya mboka na biso. Ils ne sont pas là pour légiférer ou créer des lois oyo et ko ça la taille sur mesure d'autorité morale. Finir ces phénomènes-là d'autorité morale. Il y a parlement, il y a Joseph Kabila qui demeurer sénateur à vie, à son salaire 670 combien de dollars. Il y a parlement. Donc ils doivent être conscients d'un mandat. Et puis, si vous avez un parlement, et c'est dans ma casse, c'est parce qu'il y a des Congolais qui ont confiance. Ils vont voter, ils vont sa place. Mais comment on a réussi souveraineté à peuple congolais. Babosani yango. Bakon ko sana monde biso de nazali na parlement awa kalami nte mukula ya campagne électorale pour na ko bureau définitif wana. Na kamo na moni mutuneti Patrick Muyaya. Jean-Marie Lukulasi. Na ba député mususu wana. Webi ba jeunesse bazo ko tia bango miko. Ati ba jeunesse non. Et puis moko il se permet ko la non. Ngaba votanga na mboka ngaba votanga awate. Papa, ce qu'on respecte, c'est que la capitalité. Ce qu'on respecte, c'est que la capitale awate. On va nous parler sur Mboka. On va savoir courant maïté. Tant que vous voyez que moi sabou ni mouya mon ganga boy alengio. Dégo Félix a commis président de la République démocratique du Congo a commis bongo président de l'Union africaine. Tico africain là problème et les problèmes oui nous allons en Afrique noire mingi surtout à l'ouest et centre au-delà il peut faire quelque chose pour au-delà oui au-delà il y a réjouissance parce que tous ouais en gros ça fait au moins 54 ans au-delà il y a aussi au-delà il y a aussi tous on peut il y a des défis nous sommes maintenant c'est la République démocratique du Congo qui est face à des défis africains aux autres côtés les menaces awa. Ezala mandat au chef d'État a instauré une année à 12 mois a instauré système de sécurité africaine a instauré système de unité africaine au vrai sens du mot. Ouganda azali africain, Sénégalais azali africain, biso comment tous africains. Comment ba Ougandais, ba Sénégalais, ba Burundais, ba Rwandais ba Kosanga pour na biso de leur côté dans la continent encore. Et ça là qui n'a si attracage à Bandeko Paul Kagame, ba onani. Qui n'est pas même diplômé d'État. Oyo, banani oyo. Atamundu on dirait ce qui n'a une seule. Alors comment dans la 6e primaire Paul Kagame comment dans la 6e primaire ça va tout oyo. Topé ça ça mo konza boka. Il a le sens de la diplomatie. Ozomona Félix Tshisekedi Tshilombo notre président a un sens de la diplomatie. Je sais qu'il y a 12 mois, il y a 12 mois oui. Mais a rekombekampe ko salata ko réussi ko sala makambo oyo batona basalite pendant que biso tuzaki na bokonzité ba président nyos ba na tête union africaine ba ils vont s'en prendre en charge pour passer sa guerre avec petit cas aussi ba beaucoup hommes et commis un peu et on tire les gens dans le mer là-bas. Oui, c'est parce que il manquait en cet art là arwana ya paix. Très bien. Tu sais kimia ezali art d'esprit. Pour la cause amout ou ataka kimia, il faut zalana arwana l'esprit na yo. Tout le monde y a pas de Félix, ba intouchable le lo ba komi ko toucher bango, ba to bazaki ba injusticiable, le lo ba komi ba justiciable. Ce que vous avez montré aux autres ka ko comprendre c'est parce que maman mboka pour de fait comme il a émission na biso moi ba dernier mot na dans 30 secondes de vos amis. Dernier mot na ngazali boy. Sacrifions nos partis pour la patrie. Très bien. Tout sacrifier ma parti pour la patrie. Les partis politiques partiront. On a connu
l'impair comme parti État. 32 ans. 32 ans, mais aujourd'hui nous parlons toujours du Congo. Très bien. Lobby peut perdre et Kokufa. Il ne pèse peut-être Kokufa, mais le Congo restera toujours. Biso tokoleka. Lumumba Bundi akei atiki Congo. Kasavubu akei atiki Congo. Musée Laurent Désiré Kabila Bundi atiki Congo. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba atiki Congo. Kabila linga nyoko la biso sa akei atiki Congo. Aimons la patrie plutôt que nos partis politiques. Soyons plus solidaires que tozala ba solitaire ma be makasi. Tosanga biso nyonso ndenge nation biso lobi dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon prenons le plus bel élan. Tozala élan ya makasi. Alors biso suboy unis dans les sorts. Unis dans les forts. Papa, tu dois comprendre, au moins l'hymne national biso, c'est une Bible. Bible est en global réalité nyonso ya mokili. L'hymne national biso lobi yango unis dans les sorts. Sort nini zali ko unis en biso. Unis dans l'effort. To sanga na kati ya effort. Ndi to kozala Congo prospère et uni. Numéro na ngeza plus 143 85 11 34 717 plus 143 85 11 34 717. Toninga mboka koleka parti politique. Merci beaucoup de Jeffer pour la vidéo. Ce qui vous s'appelle une émission qui demande le peuple Tokutani Mikolo et Koya, ceux qui ont mazonité, on sera toujours ensemble. Merci beaucoup de Merci beaucoup de Kolo. On a allé kosa la night toujours. Merci. Tokozo après on ouvre makamande ko Willy Bakonga ceux qui gratuité ensemble. Moyibi. Ça les met. De ko Willy Bakonga ça vrai Moyibi. Na bande ko ba se copé. Na mboka le Willy Bakonga kuna tala ba enseigner bele ba tiki bila ko kosa la. Merci beaucoup de Kolo.